Congo, Congo ndemboka. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Bonjour Bandeko Balandi, Bozolanda Biso partout dans le monde, partout dans la République démocratique du Congo. On est ensemble, toye lelo na émission na bino oyo bolingaka mingi Congo ya nani. Amokolo malelo tozali ko solola maema somasili koleka na kati ya République démocratique du Congo. Boyebi marche oyo balaïki catholique babengi saki o babengi bango na kombo ya comité de laïcs de coordination ba convoqué qui marche le 31 ba convoqué deuxième marche na bango ezalaki le 21 janvier 2018 nini eleki na kati ya marche pourquoi ceux qui ba congolais balingi ba la marche il faut ville et comme aminer naba policier naba militaire. Est-ce que Zali le ligne avec sa population congolaise que pouvoir au bino bozan nango eza pouvoir militaire boziongo na mando ki moya botika ngo na bo petenyo sezalité nini elekaki na kata marche le 21 boyebi Eco Dynamique Télévision la chaîne de la diaspora congolaise to la ki sarara biloko biso to monaka to salara ke bino pe bomona babomi batu MONUSCO lobby 6 morts plusieurs blessés pe ba arrestation ebelé porte-parole il y a la police à lobby 2 morts ba organisme international pe national ya mboka na biso ya droit de l'homme ba lobby 8 à 7 morts banani bazana raison topé sa raison dans la police nationale topé sa raison na MONUSCO topé sa raison na ba organisme international ya droit de l'homme pe national ya droit de l'homme ya mboka na biso nanya koyebisa ba congolais vérité parce que les Congolais ont droit à l'information. Enge bene na mibeko likondi ya mboka na biso. Est-ce que porte-parole à la police a un mandat électif au peuple à PCA pour le baka na ba etando ikepe ya minene na kombo ya peuple. Yé porte-parole à la police a koleka pe sa bilan en tant que qui? Parce que to yebi mutu azali mukondi ya ville topé yende akoleka to bourgmestre ya commune akoleka po ayebi sabayi mboka parce que bangonde bazwaka mandat ya peuple tozo kende wapi na mboka na biso Kongo ngo ezaka ya nani ya porte-parole à la police to Kongo ezaka ba congolais nani akozwa permission courage ya koyebisa ba congolais vérité totuna ra motuna soko yomo komoni ke ozana réponse ya kopesa micro ezali to kopesa o micro loba bakangi batu ebele basangwa batu babetami bapasoli basango basutan babeti bagaz bato bakufi kaka po basenga ki marche yango mboko tozokende nango wapi yango Congo ekomi ya nani kaka ya bino bato bosima mandoki baganki to Congo eza ya ba congolais baza pe na droit ya ko manifester baza na droit ya koloba siko ba congolais ba kolomboka bazo penser nini est-ce que ba kosuka wana to ba kokoba bako continuer na ba marche to ba bangi ndenge ba bangi saki bango na Masasi ndenge ba betaki bango na Masasi le 21 janvier 2018 boyoki tata épiscope cardinal Mosengo
à lobby après l'atrocité à le 21 moi na mboka Laurent Mosengo asili kobela kobeta mbela kosenga na bakondi ya la police babi makapona ko protéger population ndeko pasi yayo pasi nanga pasi na yo basango batei même ba policiers bazaki sur le terrain ba lobby tozo bundilande bino sanganga na botaka te sanganga na balaka te aza na charge te mais sango tanga nimi atelema bima pourquoi yo policier yo militaire ozo telemela ye n'est-ce pas bino nde boza na ba matricule le loso ki mboka ebongi bino pe bokozala ba première bénéficiaire ya état de droit. Ba Congolais bazokana nini? Est-ce que marche souki wana comité de laïcs a souki si kosala ba marche to akokoba na ba marche kaka. To kitaki na marché central. To kitaki na ville. To tambolaki na ba parlement debout nyoso ya Union pour la démocratie et le progrès social. Toyoka makanisi na bango est-ce que balembi to balembi te Bolanda. OB Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Son émanation du peuple et de paix. Le parlementaire debout, viva! Viva! Concentré au changement, viva! 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 C'est le héros national de la démocratie, avec une démocratie. En tout cas, nazana maloba minga golobate. Ya minga ezali kaka toza la biso nyoso na yo na yoi. Peuple congolais mobimba na yo na yoi. Yoi wane lingo loba keno Kabila kaka ndenge président Jacob Autoloba. Ye azala libanda tozana posa ya bakonzi sika président Félix azala en tête mboko yo pour peuple congolais to sala la social bazwaka ba pouvoir o bango bazwaka bayebi eloko babengi social te Cardinal Alobi, nous vivons dans une prison à ciel ouvert et ça la kinga passe alors na kati ya prison ana to se libéré. Toyokani, to se libéré. Mbala oyo eza blague te. Ce qui tobimi départ ya alias Kabila. Tokoti kela e place te. Iso ba Congolais. Pon article 64 tokotika. Article 64 eza kolobaboui. Tout Congolais a le droit de barrer la route à un individu. Et groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force ou l'exercer par la force. Bon, l'article 70 T ezali lokuta. Article 70 selon la Constitution, ezan a deux linéas. Alinéa première, l'article 64 stipule ceci. Tout Congolais a le droit de barrer la route à un individu ou groupe d'individus. L'article 70, le président en place reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. C'est supposé que vous avez organisé les élections, enfin il y a passation de pouvoir. Mais pendant que vous n'avez pas organisé les élections, cet article 70 tombe, on revient à l'article 64. IDPS viva, na minito siko tozali na légalité bazana ngote, na légitimité bazana ngote. Na minito baza na pouvoir eza banani. Le pouvoir par le peuple et pour le peuple. Est-ce que Tokotika Bango? Tokotika Bango? Bomba bomba. Bomba bomba. Bako kendeto bako kendete. Banda histoire et bandi na ba opposant au biso tout le monde na sur le terrain ka Félix Tshisekedi. Na Martin Fayulu tozo marcher na bango. Ba banda ka biso histoire ba gaz to kimaka gaz le autorité gaz to longi gaz. Et comme arme
ame banda beta likolo tondoki mango lelo komi na nzoto président nani ayebi yango tozaki na ye na changu Muniere ezolakisa makambo ebele victoire oyoki nga naza na kanda naza na esengo te na ye na telemi boye makila bana Kongo egangi likolo ya nzambe nzambe ayoki makila oyo ezotanga ti journal lelo likolo ya Kabila. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Bolandi ndenge nini baimboka balobi Bolandi ndenge nini ba congolais bazali déterminés et lobby bango et lobby nga été parce que nga la tchela ki bango micro nde balobi ah ba congolais baza déterminés toko suka wapi na la police yo soki peuple abimi na balabala a beti masasi abomi toko kende wapi est-ce que bakoko bakaka na koboya ba marche na République démocratique du Congo topé bakobanga bako autoriser marche oyo balaiki bakobenga lisusu est-ce que ba police na biso ba pesa bango cours ya ko encadrer ba manifestante tala mituna totunaka pour ceux qui ba pesa bango formation à malamu ba marche au catholique azo sala azo finga mototin ba beti mototin siko azo sala bino passe pour la nini bango ba bimade tokosuka wapi. Merci na bandeko nyonso balanda kibiso. Merci na Riche Tempête, le patron numéro 1. Mwana mobali atie makasi sur le terrain Pobino, bozwaka bilili oyo nyonso ezali koleka na kati ya ngoma. Merci na caméraman na biso akitaki sur le terrain Manassé Balo. Merci na réalisateur l'impitoyable garçon Gauthier. Merci na batu nyonso. Merci na direction ya EDTV Kinshasa. Merci na bana o ba journaliste nyonso ya Eco Dynamique Télévision parce que bazo sala musala pour ba aider bino bomona et vous allez malamu bo encourager ka bango na musalo bazali ko sala parce que bazo risquer pe ba vie na bango bazo risquer bomo na bango po bino boza ba image oyo elongo na mukondi na bango Riche Tempête. Merci tokutani na mbala na sima. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Congo, Congo ndemboka.